na ngai mwana mwasi sikoyo ye mtaye ayefongola ye atindile pe na photo yaya loba kaka mwana nini loba kaka atindile pe na photo emso mwana ngo kaisa ye bien te nga unaposa kufula ye te ok d'accord atindile pe na photo ta makambo be tabo matilanga mutu ona yebi danga mutu o baza panel le koki o baza panel le koki na isha o sa demande longa demande na ye ozomona atindile ta mutu o dini o photo o mna tango jina parce que tandis que moi na mwasi raisi nga na bloka e tongo aza pena kuna WhatsApp na ngata ozula ngo deja kutu wapi na TikTok ndeko na nga soko ocheni ni dita mutu to yebi ko kata yo na WhatsApp pe za tazula ngo siko wapi nga pe numéro na nga pe aza pena ngo pete na bloka e tongo ya tingami ki na zo page na story na ye azuna story na bloqué na TikTok abazo sina live putain na bloqué na TikTok na bloqué na WhatsApp azula ngo wapi alobi ke ba tindelie ba wana baza en pluriel donc bazé sikoyo nga na tinga mo sa rama na parce que eza vie na yo eza nga ona loba eza pona ngai pona respect na ngai na biloko pesa pe vie na yo parce que loka basale eza click na bango baza entre bango na bango déjà yo tinga maye passe azwila ngo ou bien soka azobimisa ngo te ozana yona na kin kende ko porter plainte. Oui, il faut vraiment porter plainte. Voilà, porter plainte comme ça, ok, tu n'as souka. Parce que nous avons pas dans la fongo d'abord A1 déjà, dans la question d'abord A plus B, ils ont raté. Donc, nous avons pris vite pour un aïe, que n'est-ce qu'on a été dans souka, ce que ça a été porté, tu vas beaucoup le porter plainte comme ça, en copie, misa moutou, tu n'as souka, misa combo naï. On va pas les raïs. Ouais. Voilà. Donc, on clique, bah, j'ai la banque, ça mène entre, bah, on clique, entre. Parce que le problème, c'est quoi? Là, faut que pembe raïs. Le problème, eux, ça nini. Na matana live na yo, to zara na mbujimai, to zara na bandi comme ça, parlement. Na live, maman, bandi, ça m'a live na yo. Maman, bandi, wana. Vous comprenez? Là, ça y live, voilà, na matina live, parce que na ligne, na souba bouzo bate. Parce que bouzo bate, il me solvait, et te ka souba billetté. Là, matina live, na maman, Bernice, bah c'est pas un monté déjà tout soit c'est pas un live volonté on bien d'abord deux fois après nous faisons sur live avant-hier ma béni ça matin live na ngai sur live avant-hier à la toute bato bazaki ba commencer avant-hier et qu'est-ce sur musika yango siko eloko oyo ba on se va déstabiliser nga ba kicha mukongo na nga na se ndoko bazo comprendre que oh maman na yombe oyo yombe mais on va juste me ce qu'on a c'est affaire yangwana. Bon, Yaya Junior, ngai na opeso kaka réflexion kaka ya kimukolo po toza batu touti na ba place touti komona nga vraiment na matina panel awa likolo awa na domona pende ko nga Pharaon Patrick na c'est que to évoluer quand même toza mikolo tozo zo place ya kimukolo to cha na place. Alors, batu nyonso tu oyo ba oyo kanga en aucun jour ndenge to soit na rabata mutu asiliki soki ndenge na kozwa nini te ya mutu achango na story eza non impossible tosala biloko wana te. C'est pratiquement d'abord impossible tosala na biso yango te junior donc wana déjà balala pongi bandeko boyoka donc eza lango donc faux débat wana déjà eza buzoba mpona mutu oyo asali baaction wana yaya toza bato moko boso tomoni mbuma mabe ezoya kokabola bato koyoka no pasi te kotala monoko na ye te kotala kikalme na ye te faut koetale comme ça bato tout bako base méfier na bato ya ndenge wana parce que koportele biso eloko te kozala na live na Bernice ou bien kozala na Bernice te wana ezala ngo bafaux débat parce que namonaki tolansaki awa biso nyonso to bagaulois tosangana tozala bomoko mpona tomeka koaccompagne papa Hervé Kitoko na nde toza kokenda yango tokomaki distrait trop ya obomonaki même concert na biso ya INGR na tosalaki plein oui bien sûr mais plein wana tosalaki on a ba dernière minute parce que toforçaki ya koforcer alors toyaki qu'on se rende compte que na formule wana tobana kokembaka tika tozala ini parce que so otali eloko towelaka ezalaka nango mpe te une fois okangi telefone na yo oyebano mpe mambo eleka te yango toyokanaki alors so ekomi ke opo bamonaki Raïs peut-être na Phoenix bamonaki Raïs na Malar non eza nango bato mosusu basepe na union wana te yango abi ke non basala susu makasi na koyela deuxième fois basala makasi
pardon master yo elaki fait rigola soki yo sali likambo mpona 1+, ya le padre moto mosusu asepeli te tosali ndeni après esali eza na impact te moto abongo bloke kamba moko bloke ye eza na impact te peut-être junior yo osali eloko mpona évolution omoni ntango matomataka bapanel boye ntango yo ozoloba biloko olingi bozoba te nga mpe nazokoapuye c'est parce que tolingi to accompagne artiste soki siko faso yo osaleli moto asepeli na ye te junior yebisanga elongola biso nini ebakisa biso nini tosala nango nini mpo ye asepeli te mpo ye aza nani eza problème te asala oyo bakosala wana mais yo bato oyo bazoya kokosaka bamakambo banidité wana bacomportement eza bavirus détecté fo obimisaka bango comme ça bato tu base méfie na bato ya ndenge wana sino te babana kosololaka na n'importe qui mpo basalaka bato bapiège baya kobebisaka bamoral ya bato vous comprenez donc pesela poko vérité bibisa moto wana loke na bapromotion na ndenge osala mikolo na lelo mabe prêtre ndenge ozokenda makambo bato mosusu baosepela yango te bato mosusu baosepela yango te donc fo badestabilize kaka baosepela yango te système wanamata basongisa ne peut jamais t'empêcher de faire ton boulot. On comprend, Junior? La déstabilisation de qui que ce soit ne peut jamais t'empêcher de faire ton boulot. Ton boulot, c'est de soutenir ton artiste et d'accompagner ton artiste. Point barre. Ou ROCPLAT qui laisse se faire foutre. ROCPLAT, Junior Bouton, pardon, ROCPLAT, biso bagola tozala bato bolingo akufa na ye tokokotize tokoya na matanga tokoassiste kitoko eza problème te mon frère. Non mais de toute façon merci beaucoup Raïs ngai pe wana lobby na chanson aussi ça nonga na 6 après nga ko soba ba plan ya makambo so bomba no mien. Non, en fait, on a bêti et ça, elle aura pas passé la première. Ce que l'eau, ce que y est, elle aura première. Ce qui veut continuer, clique, on a bien un, n'a bien ma camutu, n'a bien ma matière, ma babylone, on a bien non. Ce qui veut y est, les sous-sous, deuxième tour, ah, et talibino, parce que, repère ça, voilà, on va nous finir, bah, on tout raison. Ce qui veut les sous-sous, week-end, oyo. Week-end, oyo, non, sommes là, whisky vendredi. Ou jeudi, week-end au vendredi ou samedi, bato ba ndoko finga wana. Ozaki na rando ba kopesa bango siko raison. Bon comment dire ah bouton za rande boy, ba kopesa bango siko raison. Merci beaucoup. Cordialement. Merci. Vous avez bien, vous tous sommes habillés, papa avait toujours. Gola so ba potio buzoba. Y'a ko dénoncer. Attends, rouge, yoki avertissement, yo peke bana misap. Dans les avertissements, oya ko ya suna buzo bana li susu. Buzo bana li susu deuxième fois li susu. Ba ko pesa siko ba raïs ba mutu ba tout raison. Vous avez bien. Bonne soirée.